bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site à moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Bonne année Ecole 2017. Ayuna. La Fox Orao Télécom avec Wi-Fi. Pour recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à Bino. Bobo Zelake, tous la chaîne, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous la Siloé, il y a Pasteur, Moïse Mbié, tous la chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, Novelas, pour la maman, il est précité, jeunesse, pour l'éducation Yabana, Bisoba, Tolela Sport, ma chaîne est belée, il y a sport, et surtout, il y a Liga, pour la Bisoba, Toula, ma match. Pour la Bisoba, Brazzaville, on est devant la Brazzavillois, Télé Congo, DLTV, MC, il y a Pointe Noire, on a vu de la TV, il y a Paul, vu de la TV, il y a Faux. Fidèle TV, Yawan, Fidèle TV. Très chers internautes, merci de votre fidélité sur votre site www.africainfo.net. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Jacques Kimpozo, coordonnateur du quotidien Les Phares, avec qui nous allons essayer un peu de parler de la personne de Étienne Tshisekedi, à qui je dis bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour. Oui, Monsieur Jacques Kimpozo, l'actualité politique, disparition de Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire que la population congolaise est restée orpheline? Effectivement, la population congolaise est orpheline d'un grand homme politique qu'on avait qualifié à juste titre de père de la démocratie congolaise. Il y en a même qui l'appelaient le Mandela congolais. Et il mérite tous ces qualificatifs-là parce qu'il était le tout premier à contester le régime dictatorial de Mobutu en 1980. Évidemment, il était avec ses collègues, 13 parlementaires. Mais la différence avec ses compagnons de lutte est que certains avaient accepté de faire allégeance à Mobutu. Mais Tshisekedi était resté constant dans sa lutte. Il avait estimé qu'il n'y avait pas de démocratie au pays, dans l'ex-Zaïre, et il a continué à défendre ses idées. Et c'est 10 ans après, en 1990, que Mobutu lui-même s'était rendu compte qu'effectivement c'était la dictature, qu'il fallait absolument changer de système et revenir à la démocratie. Et le 24 avril 1990, il avait mis fin au parti-État, le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. C'est bon. Alors, je cite déjà, votre journal, c'est le quotidien Les Phares, qui était le premier quotidien de se prononcer parmi les journaux qui apparaissaient à Kinshasa. Car avant, on n'avait que des journaux, Lima et Salongo. Et le journal Le Phare était parmi les premiers quotidiens. Est-ce que, M. Jacques, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a quand même la liberté, ou soit la pratique de la liberté d'expression dans notre pays? La liberté de presse est encore problématique. Sur le plan des textes, notamment dans la loi de 1996. Pourtant, sur l'exercice de la liberté de la presse, il y a un article qui parle des délits de presse. Et par délit de presse, on attend tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur de tiers. Cela veut dire que, du point de vue du législateur congolais, dès qu'un journaliste affirme une chose sur une personnalité, que ça soit vrai ou faux, c'est déjà une atteinte à son honneur, parce qu'en principe, la personnalité des tiers est inviolable, surtout les personnalités politiques. Et les journalistes congolais se sont battus pratiquement eux-mêmes pour arracher la liberté de presse. Sur le plan de la loi, ils prennent beaucoup de risques, parce que le délit de presse est puni d'au moins 12 mois.
Donc lorsque vous critiquez quelqu'un, on n'a même pas besoin de preuves. Il suffit qu'il a en justice qui dise que son honneur ou sa vie privée est violée et le journaliste est dedans. Donc c'est une bagarre permanente entre le journaliste et le législateur. Nous sommes en pleine bagarre pour arracher la liberté de presse. Nous sommes en plein bagarre pour arracher la liberté de la presse. Est-ce que aujourd'hui, M. Jacques Kimpozo, comment voyez-vous l'avenir de l'opposition congolaise? L'avenir peut être à la fois sombre et brillante. Elle peut être brillante si les opposants, les partenaires de feu Étienne Tshisekedi se montrent sincères, s'ils restent fidèles à l'idéal du changement qu'ils prônaient, s'ils restent fidèles à l'alternance politique pour laquelle il s'est battu, s'il reste fidèle à son idéal de voir émerger dans ce pays un état de droit réellement démocratique, s'il reste détaché du matériel, des honneurs, des privilèges, comme c'était le cas pour feu Étienne Tshisekedi. Cet avenir peut être sombre si ceux qui prétendent être les compagnons politiques d'Étienne Tshisekedi tournent kazakh, s'ils se montrent faibles vis-à-vis des tentations qui peuvent venir de l'autre côté, je le dis clairement, du côté du pouvoir. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, depuis l'époque de Mobutu. Vous parlez des tentations, qu'entendez-vous par la tentation? On voit souvent des hommes politiques se présenter comme des opposants radicaux. Mais il suffit qu'ils soient nommés ou qu'on leur propose de l'argent pour les voir défendre des idées autres que celles du changement, autres que celles des intérêts du peuple. Papa Jacques Toya Mukena Lingala po nako limbola vraiment makambo ozoloba bien. Alors Papa Jacques, olobi bien, Monsieur Jacques, que l'avenir et l'opposition congolaise est kozala brillante si jamais ba compagnon ya Étienne Tshisekedi batikali ini balandi oyo Étienne Tshisekedi abamene komba oyo Étienne Tshisekedi abandaki komene. Lelo déjà na kati ya famille politique ya IDPS tozomona ba tendance, tozomona tendance Lubaki, tozomona tendance Félix, tozomona pe tendance ya CG Kabut sikoyo yebisa biso nanu Papa Jacques ndengo zomonela. Est-ce que vous assure que IDPS est qu'on garde toujours image oyo toyebeliam? En principe, en tant qu'analyste politique, nazomona ba jeune, surtout ba jeune, parce que ba rajeunir beaucoup équipe dirigeante il y a UDPS. Donc ba jeune ndemutu baza au pouvoir au niveau il y a UDPS. Et nakanisi Félix Tshisekedi azako se présenter comme le futur leader ya UDPS. Nakanisi par respect pour la mémoire ya papa naye akosala effort pour na ba idée oyo ya moto awei ekoba. Nakanisi aussi que Marc Kabund na Bruno Chibala baza vraiment kolakisa ke baza ba fidèle des fidèles. Ce qui n'a eu cas, par exemple, il y a Bruno Chibala, secrétaire général adjoint, en même temps porte-parole, il y a rassemblement des forces politiques acquises au changement. Bakangaki est à Kotaki prison Namakala. Pendant Kazaki na prison, Bakenako proposé pour ce premier ministre à Boyaki. Alors, excusez, chef. Pendant Kazaki na prison, Bakenako proposé et pas banani. Bakenako proposé na bato ya majorité présidentielle poste ya premier ministre. Alobi na bango avant na répondre bino il faut na kende ko solola na mokonzi na ngai Étienne Tshisekedi et bato wana bazongaki finalement ayaki ko bima prison soki moto mosusu na place na ye ndenga zaki ne sika pasi ba proposer au poste ya premier ministre na kansali ya kondima sans hésitation. Nazui Kaya Kabund azali jeune moka lutte mingi na Katanga.
chaque fois bazali kobela ba ville morte o na Kinshasa awa ye kuna na tanga azali kotia mutu akota ba prison a bakanga abima alemba ba idée ya UDPS. Nakansi pour le moment moi Osaturo Tshisekedi a tiki en tout cas nazali sûr que bako continuer ba idée na ye. Ce qui problème ko se poser au niveau opposition nakansi nakati ya regroupement politique au tozo benga rassemblement parce que tozo sentir que kuna c'est comme ici course au pouvoir et c'est fungwami bato bazo wela ba poste bato balingi ba remplacer Tshisekedi na Conseil national à transition bato ebele pe bazo nga batia mutu comme premier ministre bazo sepelate ndenge poste wana eza réservé na UDPS bato mosusu pe bazo nga bakota na gouvernement et que nakani soki bakoti na gouvernement te bakozala mécontent bazo risquer même balongwa na opposition donc moi kobanga eza na côté wana. Donc lelo oyo ndenge déjà au lobby na côté IDPS problème eza mingité mais mingi problème eza côté ya rassemblement oyo wapi ti lelo bakosenga bango na mokonzi ya mboka apesa 5 ou 3 candidats maximum pour y a nommé moko meti lelo bazoko karobimisa te. En fait tokoka ko loba nini siko par rapport à la disparition ya papa Etienne Tshisekedi ndenge azali susute. Est-ce que rassemblement mutu azozonga lisusu na kozwa pouvoir oyo ya place ya président du conseil? En principe selon accord il y a 31 décembre 2016 poste premier ministre est toujours réservé na rassemblement na arrangement particulier c'est-à-dire annexe au bazo bongisa par rapport à accord il y a 31 décembre. Si ba avancer déjà, ba maintenir toujours idée wana que poste à premier ministre est réservé na rassemblement. Moi problème ezali ko opposer sikoyo pouvoir na rassemblement ezali na ndenge ya formule. Pour na pouvoir à lobby faut pas présenter babandaki au départ même na liste ya 10. Bayo kita na 7, bayo kita na 5, finalement bayo kita na 3. Bazolo ba même que mais 3 c'est facile. Mais côté rassemblement barbi non. Principe ezalaki rassemblement a désigné bongo président a nommé il n'est pas question à 3 4 ou 5 donc moi kokoso ezali na côté wana mais soki to bandiko landa pe moi malobezo bima côté à rassemblement so totali papa lokola KTB azali moto à rassemblement ndeko ya Moïse Katumbi il est pas le que non ezala 3 ou 4 eza même problème était ba proposer kaka. Ce qui totali bateau ya dynamique ya opposition bango bazape plateforme sous plateforme ya rassemblement bakabwani na ngambo mibale ngambo mosusu ezali ko soutenir papa Kiakwama Gilbert ngambo mosusu ezali ko soutenir Claudel Lubaya et comme pratiquement deux groupes ba jeunes contre ba vieux côté ba vieux tozomona Matungulu azali Kiakwama azali côté ba jeune Claudel, Fayulu, Martin, Mukonkole. Donc, sous-groupe déjà rassemblement et Kabwani. Et ce qui totali to landeli penza bien, c'est comme si bo Kabwani wana, ils a provoqué na course na ba poste. Primature et puis gouvernement. Parce que ba plateforme minga rassemblement. G7 par exemple, Lobaki, primature et Kenena IDPS. Pas de problème. Batu ya lisanga mbonganga babenga bango les alliés de Etienne Tshisekedi bango pe ba membre ya rassemblement balbaki primature kenena IDPS bato ya majorité plurielle ya Diomi bango pe balobaki ekende na IDPS kasi dynamique ti siko nanu balobi lokote pona makambo primature c'est comme ici bazo sepelate que primature ekende na IDPS et ba problème siko ezande na dynamique baza pratiquement au bord ya éclatement moto akoka ko sangisa bango ye wana akei siko pona kotia bango esika moko ekomi mo apasi pe ngageza mutuna na biso ya kolanda ya misatu Etienne Tshisekedi azalaki donc opposition na biso ebandaki kosangana pona ye lelo azali susute tokokaki koloba tozali susu na opposition digne ya kombo na ngote opposition ezali mais siko il faut que la ba idée Etienne Tshisekedi azaki mutu moko
amilongolaki intérêt na ye azotala intérêt à peuple po azoloba peuple il faut azala na bien-être à vivre malamu soki totali bato baza na pouvoir bazobelela social mais soki otali côté ya social eza ya kotengama makasi bazobelela o tokosala banzela mais soki otali ata na Kinshasa banzela ezaka mibale misato bakomine lokola Kinshasa lingwala opamba soko longwe pampe wileri okota itaka okende tina suka te okende koya na libulu so tozwi par exemple 30 juin kaka oyo so lingo kende kota hôtel de ville mais mabulo ezali kuna moya koleka ezali te so tokamati boulevard Lumumba banda awati na aéroport mais na njili kimbanseke masina babala bele donc so longwe kaka moya kokota balabala wana ezali te na province nga natamboli mingi na province nazoyoka mawa mingi so bazoloba makambo ya révolution modernité côté ya infrastructure côté ya banzela so kamati province lokola ya Bandundu à part nzela oyo ekei ti Kikwiti soko lobi okota nzela popoka baka kotambola pasi nzela Bandundu okende ti bamushi côté kutu ya Lac Mai-Ndombe moya koloba eza te Équateur nzela eza te soko tozika province ya Bandundu pardon ba Congo central eza pembeni na biso awa kolongwa awa ti Matadi ti Boma sava mais soki ozaka na Kasangulu pokende koto tobenga pambe lukunga mputu ebima nzela njili brasserie nzela eza te doso longwe kaka national numéro 1 nzela eza te mais révolution moderne ntango tozobelela ya ndenge nini kaka ya nzela moko ya mwa ndako moko ya bato bazofutama te Jacques totangi okopesa biso ata titre ni journal na yo moko bongo to moni awa déjà au titre Sami Badibanga sali un homme d'exception lelo oyo yomoko otangi makambo ya Unison na kati ya IDPS Sami Badibanga azo faire partie ya groupe parlementaire ya IDPS est-ce que lokola poste ya premier ministre ezo zongela IDPS bakokaki IDPS kokaki ko s'arranger te na ba groupe parlementaire donc entre autres Jacques Chabani Sami Badibanga et enfin batika pe kaka Sami Badibanga et remanier kaka ministre likambo ya monene ezali wa yango oyo na 2011 Papa Etienne azalaka candidat na présidence de la République. Selon les résultats, oyo ye azwaka à partir de ba témoins, même à partir ya ba observateurs ya église catholique, ba ONG belé azalaki sûr que yende muto alonga. Mais au niveau ya Seni, ba kamati victoire ba pesi na Papa Kabila, andima victoire wanate. Et apesaka mot d'ordre na ba député à IDPS ba siéger na palais du peuple té. Malheureusement la majorité ba député na kati na bango na kotanga ye premier ministre Sami Badibanga Papa Massamba o azali sikoyo deuxième vice-président de l'Assemblée nationale Papa Kombonkisi Nzamba zwa molimo na ye azalaka pe président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale bon ye akufa donc ba député IDPS ba yokelaka mot d'ordre ya parti te ba kotaka na Assemblée nationale bazwaka décision na avril 2011 que bato nyonso ba député nyonso ya IDPS o ba koti na Assemblée nationale ba bon terme bango ba belelaka na IDPS auto exclu c'est-à-dire yo moko okwei olongwe na yo. Donc Sami Badibanga premier ministre azana molongo bato wana bakweya bazala auto exclu. Na stade actuel moya koloba te que non IDPS asangana na bato wana pona ba maintenir kaka Sami Badibanga. Pona IDPS Sami Badibanga aza premier ministre na ndenge na ye. Aza na compte ya UDPS c'était d'où poste pour le moment ezali vacant. Donc il faut absolument véritable premier ministre bima oyo aza na kati ya parti pas moto ya libanda.
Lelo yo tokomi vraiment na suka déjà tokomi oshite monsieur Jacques Kimpozo totangi na ba journaux mususu bakomi mort de Etienne Tshisekedi, une autopsie s'impose. Votre point de vue? Bon, bazobele la likambo ya empoisonnement. Bon, jusque là, en principe prévésate. Bon, soki tolobi tolanda likambo ya autopsie. Autopsie wana ezalaka soit justice esengi yango, soit famille ya Mowei. Jusque là, famille ya Mowei et même parti naye elobi likambo moko te pona poison to pona autopsie. Justice pe côté wana ezali kaka kimia. Mais soki sango ya poison ezo panzana ezali par exemple parce que vice-premier ministre ya gouvernement actuel Willy Mishiki alekaki na télévision moko boye tango Etienne Tshisekedi accueilli na poto malade le 24 janvier kokende kaka ye accueilli ye aleki na télévision alobi tata wana ndenge accueilli akozonga mobimba te soki boti tembe bokata loboko na ngai. Et effectivement papa Etienne accueilli awei bato baza ko soupçonner que peut-être Willy Mishiki ayebi likambo na liwa ya Etienne Tshisekedi. Voilà comment sikoyo lisolo ya poison wana eza kotambola. Peut-être que pona ko calmer l'esprit, IDPS, to famille, to justice, baseng effectivement autopsie. Po baye basoki papa wana akufi ndenge balobi na embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire ezali loko moko bo ndenge makila etambolaka na artère ememaka makila na poumon. Soki moi eloko ekangi nzela ya makila esali blocage, donc moto moyen vivre eza susute. Babenga on français kayo. Donc c'est le médecin donc kayo ekotaki na nzela ya artère ememaka makila na poumon. Poumon de moto permettre la purification ya makila. Or makila soki eza bloqué moyen kene na poumon ezate donc makila ebebi yo moto moyen vivre ezate. Donc toujours supposer jusque là que ezali embolie pulmonaire. Mais lokola sango ya poison ezotambola, peut-être justice ameka ko senga autopsie comme ça toyeba vérité na liwa ya papa Etienne Tshisekedi. Monsieur Jacques Kimpozo, merci vraiment, merci. Mais eloko kaka ninga na soulevé pour olobaki oza analyste politique. Bon, koyoka ba propos oya boye euti epa ya ministre vice-ministre ya énergie Mishiki. Yo en tant qu'analyste politique, ba propos ya boye tango lobami et puis esalemi tukoka ko benga ngonini. Na ko benga que ezali irresponsabilité kozanga na ko loba nini bwania donc sagesse kozanga sagesse ata oini moto ata olingaka bato te mais na kawe ya maladie faut koza na réserve. Ata ennemi no azobela, voisin no azobela olingaka yete biloba loba ezaka malamu te. Peut-être que alobaki yango na ndenge moko ke akansaki ke papa Etienne akozonga. Mais sikoyo maloba na ye monoko na ye wana ndenge bakino balobaka mbanga na ye vandaki te ekumbisi ngambo ya nakobenga ngo ya buzoba asali makambo lokola homme politique te. Ndenge papa Etienne akufi tozomona ba message à condolence à chef de l'État. Il y a majorité ya papa Minako bato nyonso bazosenga bango baloba basala témoignage pona papa Tshisekedi côté à majorité tolandaki papa Atundu tolandi Cheo Kitundu tolandi Mova bato nyonso wana majorité baza autour ya président baza ko belela kaka ke non mboka e perdre homme politique moko ya makasi et perdre opposant moko asali mingi pona démocratie ya na mboka oyo ye Willy Mikishi aza ancien ya UDPS akakoza na ba réserve na esika wana. C'est dommage vraiment que a mikwesi na ndenge ya biloba loba. Un message particulier à l'endroit
ya bato nyonso oyo bazolanda biso et surtout beaucoup plus na diaspora congolaise oyo lelo bazovivre bazosibir ntango mosusu bainformation oyo ezowuta bisika nyonso okokaki koloba nini na bandeko oyo nyonso bazolanda biso na mosika ya mboka. Papa Tshisekedi azalaki moto ya non violence, c'est-à-dire alingi mobulu te alingi kimia. Na tanga Mobutu asimba jamais mandoki pona Mobutu atika dictature aya na démocratie. Na tango Laurent Désiré Kabila alobaki que dictature Mobutu ekei dictature mosusu eye asimba jamais mandoki ti tokene na dialogue po babongisa. Na tango ya komba na ye ya président Kabila asimba jamais mandoki kaka na non violence na maloba titi aye kolonga tokomi na accord politique ya lelo alingaki tozala na unité alingaki peuple d'abord tozala bomoko tozala bondeko tango akei tosala makasi ke liwa na ye esangisa susu biso bana Congo. Papa Tshisekedi alingaki totonga mboka ezonga makasi to banda ko vivre malamu mboka oyo eza na biloko ebele soki tosangani tolobi biso nyonso totia makanisi na misala mwa oyo ezali kobota mbuma na mboka tokabola ngo na ndenge longobani biso nyonso tokovivre malamu tosala effort wana atikeli biso testament ya unité ya non violence ya démocratie tosala makasi tozala bomoko ezala bana Congo ba na kati ya mboka wa ezala bana Congo baza na libanda tokabwana te après liwa ya Papa Tshisekedi tosala makasi démocratie etambola gouvernement d'union nationale esalama tokene na élection peuple apona na bosembo oyo bakokumba mboka après 2017. Merci monsieur Jacques. Merci. Il était des nôtres, il s'agit bien de Monsieur Jacques Mpozo, Banamboka Binomoko Bolandi, réaction naïe, c'est je rappelle, il est le coordonnateur du quotidien Les Phares, Binomoko Banamboka Boebi, journal Les Phares, et Zabongo, journal Oyo et Pesarabiso Foma ba information Bolandi ndenge papa lobi testament Oyo et papa et Tshisekedi de Tikelibiso Oyo Zabongo il y a paix et il y a persévérance et surtout il y a non violence. Donc baike bozali kolanda biso na sima ya Africa Info bo s'abonner mingi na site na bino ezalaki bongo simple présentateur na bino président Rigen Wassiswa et derrière la caméra bino moko boyebi toza bongo na moi problème mayele Sadiki Azana mokokoso yango bomoni intervention ya ndeko Donas Kofil. Merci na toute l'équipe ya Africa Info et pourquoi pas à Franck Stemayer et aussi à Gloria Olangi, l'américaine perdue au Congo. Merci, ça marche, restez branchés. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,